Kindoki eza nini? Kindoki eza molimo mabe o sata atia kango na via mutu. Tambo zolia na ye mutu mabe amvutaka biloko wana. Sur le champ. Na tango kwa amvutia ngo siko po azwa yo bia utiliser vi na yo. Esenga ke fo azwa eloko yo ekwei na munoko na yo. Ozali kolia tango ngo cha munoko ekwei. Ndiango na bisa bana nzambe soko zolia na mutu. Salaga fo. Soki eloko no ekwea ki zwa mai sopa swat zwa mikuwa wana tiango na mai ndio mwaka. Soki bole mbisa mikuwa yo le kaka ngo osopela mai te otiki bo so ko bwagi yango na full. Ngosu ba chef d'avenir bandoko baluka bambwa akuta na block wana azui yango so ino eza na kati ibane ko pesa biso nguya e ko permettre biso to bomayo. Soki okena matanga mosala nzambe na batu nyonso ba olanda biso. Ebembe soki ekufi na aveni nano bakunje bembe wana te ba sorcier miteme ezaka likolo parce que moto nyonso nde babomaka ye batiaka minute oyo bakoki kokunda ye moyo ndenge tokendaka koteya na matanga biso tobanda osala nini soki tomoni ntango basala ya nzambe balingi bateya toetudie tomoni ke priere oyo ekoleka lelo awa eza makasi ekola musamuto to bando sani tokozela tant pasteur aye olingi obando teya ba moko to kwa mvute bato to moye bana nguya nzambe te to kwa mvute ba na sasi nini to amvute ko mo ba moko moto agangi na kolela makasi na tango amateya parce que bato bazala consacrer na prière te mosu to ko kwa mvute ba jeune omonika tango amateya musique moko miko to nzembo mukile banjo beta luenge koti na kacha matanga po bato baza toujours na distraction. Soki omoni na matanga ebembe ya mutu efandi ebembe ekangi elongi bombe bila kwa mutu akangi elongi ondire mutu asiliki soit ebembe zolela ebembe ya mutu wana eza si place wana te ebembe ya mutu wana molimo wa mutu wana eza si place wana te molimo wa mutu wana eza na zamba bazobeta yango fimbo soit baosambisa ye bokomona basetome wana esoki omoni ebembe ya mutu alali ondira alingi aseka lokwa mutu moko alali kande pongi ondira alingi afungola miso mutu wana molimo na eza pene wana si place na matanga eske ebembe na ezali molimo na ye ata distance ya 10 metre komite soit mutu moko akozwa yango atiango na poche bamama nde bakangaka bamakoko ya maputa bo akokanga molimo ya mutu ezali te satana batiaka ebembe na morgue te ya satana oyo kango na niveau ya magie ata mokolo te o moto satana boyeboki otie na morgue te wana batiaka eloko mosusu koro mosusu. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka te mpeni mamaka nde elobi kolapye mapapu masopi mafuta tokokisitana olongo na nzambe oyo babenga na makomi. Rappelez bien dans synthèse muké ozaki marabout sorcier ou comment? Oui, nazalaki marabout sorcier et chaque fois naibsaka bana nzambe différence eza entre marabout magicien sorcier na sasi nini bango nyonso baza bana satan maintenant soki oyoki mutu babengi marabout babengi moto magicien babengi moto sorcier pardon c'est-à-dire mutu wana aza ndeni abandi kimaraboutisme mbala moko babenge marabout abandi magie mbala moko bakobenge magicien abandi nde na kindoki akosuka na kindoki et puisque kindoki nde yango eza vaste eza munene kindoki eza na bagrade ebele ba branche pe ebele sikoyo soki babengi moto sorcier marabout soit magicien sorcier
soit sorcier marabout c'est que ezanini eza mutoyo aye ko travailler sorcellerie sima ye kokoma marabout eza mena mutoyo a travailler marabout aye pe kokita kote ya sorcellerie pona nini aboyi aza na système ki akokoma na mboka po moni soko za marabout soit nganga kisi sa makasi fo za sorcier pozo za nganga kisi ego compliqué na sens que so ye na mboka esenge fo négocier na bandoki zomona bala nzambe na inga tuna pot na telemika esiko zali ozanganga mais il faut poser la ndoki poser la bien bongo soko zaka nganga moza ndoki te na kisi wana ekinganga ndoki akokote bo mosala nzambe nayebi kende zawa mutu soki aza colonel esenga abefu aza na bapolisi oyo bakende olukela fraction c'est ça le problème donc okoza nganga kisi oza na kisi opumbwaka te soki kozela complication na nini so ye na mboka comme na Kinshasa boye quartier ofandi il faut oluka numéro 1 ya basorcier onégocie na ye po avenir yo ofandi bango baa na bato dia bango bakanga baza na bato bango dia batia malade yo eza naloba nini yo oza policier siko oye na ka basoda po kota na ka basoda esengi fo onégocier soit na général nde akokotisa donc il faut osolola na mokonzi ya bandoki wana nde sikoyo akopesa ngo biso na chef d'avenir soit ya quartier nde bango sikoyo bayebi soki omoni moto songole awa ndenge oye famille tele baa na problème mutu tele topesaki malade bakoyepa na yo siko ntango bazoya na mutu wana to bando benga yango briefing donc bapesi o briefing ntango baoya na mutu wana soko omoni na kati ya mutu wana aza na étoile mona kati ya mutu wana aza na étoile ya grade ya musala mariage ou bien so bobomi bokolia ekosenga il faut 600% bisika mso kuta bango bazwa 60 yo bénéficier na 40 soit yo zui 60 bango bazui 40 sko batu mso baboya ka bongo omoye moko azala sorcier parce que so za sorcier ato yawa bakoyamba lokola moninga na bango yo moko kende na butu opumbwi na yo ke oloki bato na tongo pe bato abayeke pa no traiter bango. C'est ça le problème. Non, mon il faut mutu au travail nzela na mibale. Mais so zaka marabout oko dépasser bele maka. Sikoyo complication ya kozana sasini. Sorcellerie eza bien. Omoni inaninga kindoki. Eza bien. Pona nini? Sorcier pour reverser oyeba eza passe. Mais nganga marabout to bando ba mbang po biso mo to saka publicité blog na biso. Ozomona tanto za ba marabout ko chaba bandero ba cercle ba tout fois ba mais sorcellerie avantage za la nini parce que ko za ndoki so ka utiliser sagesse ndoki ako boma bino ata bosila la famille on subo oyeba ete. Nous avons ce qu'on avantage à sorcellerie mais imagine ki maraboutisme eza passe ba reversion mbango maintenant ngana zalaki ajawana na kati ya kindoki ngai na bandaki ko souffrir bato ebele ko souffrir bato na sasi nini à chaque fois na tango nazalaki ndoki nga nazalaki na mission na ebite so na mission na mission bato ndeni elo ndeni bapesa moto kindoki eza nini kindoki eza molimo mabe o sata atiaka ngo na via mutu mwana expliquer ki déjà bana déjà siko na yebisaka bato soki ozolia na moto aza sorcier ya liboso il faut ozala na force à vie de prière parce que soki oza na force à vie de prière te na ntango ozolia na ye mutu mabe amvutaka biloko wana sur le champ na ntango akoamvuta yango siko po azwa yo bia utiliser vie na yo esengaki fo azwa eloko oyo ekwei na munoko na yo ozali kolia ntango ongotia munoko ekwei yango nayebisaka bana nzambe soki ozolia na mutu salaka efort soki eloko no ekweyaki zwa mai sopa soit zwa mikuwa wana tia yango na mai nde obwaka soki bolei mbisa mikuwa yo ole kaka yango osopela yango mai te otiki boso ekobwaki yango na fulu ngosu ba chef d'avenir bandoko baluka bambwa akute na biloko wana azui yango so ino eza na kati ebane kopesa biso nguya ekopermettre biso to bomayo na be mission eyaki na biso batu boye batu nyonso oyo
satana bandoki baboma bango bakufaka te bayokaka nyonso bayokaka na sasi nini ezala bato ebele soki okenda na matanga bokunda bandeko na bino baza vivant akufaka te soki oke na matanga mosala ya nzambe na bato nyonso baolanda biso ebembe soki ekufi na aveni nano bakundi ebembe wana te basorcier mitema ezalaka likolo parce que moto nyonso nde babomaka ye batiaka minute oyo bakoki kokunda ye moi ndenge tokendaka koteya na matanga biso tobanda osala nini soki tomoni ntango basala ya nzambe balingi bateya toetudie tomoni ke priere oyo ekoleka lelo awa eza makasi ekolamusa moto oyo tobanda osala nini tokozela ntango paster aye olingi obanda oteya mbala moko tokoamvute bato tomoni baya na nguya ya nzambe te tokoamvute bango na sasi nini toamvute okomona mbala moko moto agangi na kolela makasi na ntango ya mateya parce que bato bazala consacré na priere te mosusu toko koamvute bagene omonika ntango ya mateya miziki moko ebimi koto nzembo ya mokili bandi obeta luyenge ekoti na kati ya matanga mpo bato bazala toujours na distraction sikoyo tobanda osala nini soki oke na matanga omoni ebembe ya mutu alali na mbeto ebembe ya mutu ezobima chaleur njire moto ata mwe mingi mitoki ezobima chaleur seke molimo wa mutu wana eza si place na matanga te molimo na ye eza na zamba bazosalisa yango musala so baosalisa musala etu justement bokomona place nzoto na ye ezali bomona chaleur ezobima soki omoni na matanga ebembe ya mutu efandi ebembe ekangi elongi bombe bila kwa mutu akangi elongi ondire mutu asiliki soit ebembe ezolela ebembe ya mutu wana eza si place wana te ebembe ya mutu wana molimo wa mutu wana eza si place wana te molimo wa mutu wana eza na zamba bazobeta yango fimbo soit baosambisa ye bokomona basetome wana esoki omoni ebembe ya mutu alali ondira alingi aseka lokwa mutu moko alali kande pongi ondira alingi afungola miso mutu wana molimo na eza pene wana si place na matanga eske ebembe na ezali molimo na ye ata distance ya 10 metre komi te soit mutu moko akozwa yango atiango na poche bamama nde bakangaka bamakoko ya maputa ya boye akokanga molimo ya mutu eza wana esoki eza ekozala na communication na corps nde bomwa mutu oko alali pongi lokwa alingi aseka ondira okoyebisaka mutu lamukaka so telema esoki omoni na matanga mutu alali na mbeto misisa mutu etelemi ne yango etelemi na ya na viboye okozokisa mpe gilete makila ebimi wana molimo wa mutu wana eza pe parce que batiaka molimo wa mutu bisika mibale bakozwa yango molimo ne eza si place na nzoto ne babimisi kati baotia yango wana se nde alali bo alali molimo na ye soit bazwi lokolo ya droite losapi ya munene bakoti molimo ne wana soki bakoti molimo wa mutu wana bokata mutu wana gilete makile komoko mutu aza vivant mpe bokomona misisa ese nini ya mutu ezotelema boye sadi molimo na ye eza si place wana seke na bamorgi bato ebele bakufaka ane ezaka liwa normalité te satana batiaka ebembe na morgue te ya satan oyoka yango na niveau ya magie ata mokolo te oyo moto satana boyeboki otie na morgue te wana batiaka eloko mosusu koro mosusu oyoka nde tobanda na niveau ya mai nde tokoloba parce que na monde ya ténèbre demo azali demo dédoublement azali oyo na bemission ezoya naza bamarabu boye nakozonganga su mwana seka nakozonga moto mokolo tokoyo oyebisa bato yango donc wana siko totia yango molimo wana nde bokomona basigne wana siko basetome wana nde mweleki ya bato mosusu oyo mpenza moto oyo alali pongi akufi nzambe bobandi olegrete nzoka molimo na ye eza wana epuis nde bolela ye moko ayokaka ndenge babanda kolela moto début jusqu'à la fin ayokaka ayebi ke moto azolela nga fulani siko oyo ezalaka ke toza na besoin tolia ye moto azalaki bien omoni moto avimbi mbala moko apoli basalaka nini eya bato bele bokunda bango viva pamba parce que so omoni bavimbisi moto azalaki bien seke eloko nini yango elekani ngonga oyo babai bakunda ye ekoki bamoni ke boza na drôle biso banda osala nini
nakozwa mwana ya muke oyo aza sorcier ayebi no mibali te alingi te so ya mwasi ya mobali ayebi no basi te ya mwasi ayebi mibali te nakozwa mwana wana ntango nakozwa mwana wana osala nini nakobalusa ye nzinzi ntango nakobalusa ye nzinzi akoya atelemi na zolo ebembe ntango kotelema na zolo ebembe afuli be mupepe na kati ntango afuli ye mupepe na kati mwana nakozonga place biso tozali azongi moto tokozwa bapine bachambra oyo batiaka ya mutuka ya velo tozwi yango tobandi kopope yango na pression tozobenga kombo mowei wana fulani place oza libumunu evimba vimba sikoyo ntango tokopope etondi tokozwa paipai oyo elembi makasi bapaipai eteli makasi elembi wana tokosimbisa mwana na maboko nde tobenga kombo mowei wana soki mwana wana azwi paipai afini yango misapi ya mwana kokota na kati ya paipai mai ebandi kobima eto justement esika ebembe ezalaki bomoni ebembe vimbi makile ebandi komena matoi na zolo miso evimbi ye moto apoli nzoka eza aventure eza mai ya paipai biso tofinaki tobalusa na ndenge ya kindoki bino omonike mutu wana aseni nya poli bowelisi kokende kokunda mutu wana or mutu wana eza je oyo basorcier basalaki esoki mpe bokundi ete botika ata quelques minutes bomona mutu wana aseni nini akauki aketi ozomona e na ntango akokita soki mpe drôle eza bokomona moto aseni nini alamuki parceke nga style nazalaki nango na bandaki kobatela bato na zamba style biso benga bafono lido na bomeo na twaza nakoza biloko moko ata ba 2000 personnes eyo na bandaki kwa cadre bango yango na bisa bato bele so omoni moto akufaki abimi mboka obanga te okamwa te ezalaka nini na ntango babomi yo bongo parce que na monde ya sorcellerie toyebisa bato eza bato babomaka bango baliaka bango eza mpe na bato mosusu baliaka bango te na sasi nini ava basorcier baboma yo batalaka eloko ya liboso moto wana asalaka nini soki bamoni ki oza makasi na peshe oza makasi na mosala bilanga mosala oyo osalaka nde tobanda kosala nini ntango tobomi yo tokosolola tomoni ndeni tolia ete tosala likelemba sava ngai nakataka bilanga ye azala do kata bilanga bopesa nga na ye akende aselanga bilanga biso obenga yango basila bafonoli mutu wana akomi kokatela nga bilanga nga nakozala na ndako na butu akateli nga bilanga apeseli nga bapeshe do nazosalisa ye mosala na butu na ntango nazosalisa ye mosala na butu chaque fois so nakenda kotala bango nakopesa bango condition epuis nayebisa bato ebele bato bakendaka bazamba nde bayebi eloko oyo soki ozokende na zamba bato bakufa babengaka meme na bamboka babengaka omwanga osu ya bango babengaka moto une fois mbala moko kaka ndo mwa bato mosusu akozala bwaki babenge Bernard noko njiri abenga nango abenga nga esili wana moto akufa abengi yo siko bango kuna na zamba soki nde bato bakendaka bazamba bakofanda na kati ya zamba bamoni yo ozoleka na ntango bamoni ozoleka bango kuna ndeko na yo amonaki yo abeta lisolo abi mutu azoleka wana mutu songolo na ngai mutu boye nde bango bakoloba benga ye kobenga na bango ezalaka nini ndoko mona ozotambolanga osu na zamba oyoki kwa mutu azoya nsima na yo obaluki otali moto aza te mosuku okabuki nzete ka obaluki otali moto aza te mutu no akufa aza wana sikoyo eloko ni tobande koaveugle bango mpo bayeba mayele ya bomoto te parceke bato abakufi te baza viva todeplace nde bango totie bango na zamba tobande osala nini nakoyebisa bango boye na ntango nazokende na biloko balamba nakoyebisa bango nalobi omoni mungwa oyo bolamba na biloko na biso wana opesa bakuisine bino oya bino bato oyo boza koto botia mungwa oyo biso bato tozonga mboka tokolia mungwa biso bato toliaka bango kuna tokolesa bango bamungwa bokoko babenga bamungwa basenzi boye bamungwa na bokoko donc mungwa na nde bango baliaka soki kaka lei mungwa biso bato toliaka directement mutu wana ata asalaki 20 ata combien aobima ne mboka tozomona donc stratégie ezalaka na kati wana yango wana sikoyo bato bamonaka
moto bazuye na mai balimwisi na mai o ngando akangi moto o fulani akangi moto non ezalaka ngando te problème eza nini soki nga boye nakani yo nabi lelo na olimwisi na mai nakotala mouvement na yo nakolandela malamu nayebi ke ye aokende peshe soki kotende kosukola nga nakolia bakisi na nga na baluki ngando soit na baluki eloko moko nakoya ntango namoni ozosukola directement nakangi yo zikwa ndenge bakangaka mutu wana nakokima na mbangu nakomi nona esanga moko nabimisi yo natyo bakisi na matoi nakangi yo komande natiki yo na zamba nakobima mboka ntango sango ekoya na mboka o mutu fulani balimwisi ye na ebale boye na boye nde sango ezalaka wana yo oza na zamba ngai siko na bandoki mosusu tozoyokamela famino ekoloba nini attitude nini yango oyo ekozala ti basilisi apres kosilisa premier jour baboma mutu te so balimisi moto na mai nayebisaka bato bokende boluka premier jour te bomona ebembe na ye te parce que aza no viva il faut bajuge na ntango ekwanga so deuxième jour nde baoya kojuge yo na ntango bakoya kojuge yo bakosala nini bakozwa siko basisi kojuge yo balobi babomba babeta yo nayebi te soso mona ebembe ya mai ndenge oyo balimusaka ye okomona babetaka mutu wana nde bakea kozwa bato wana na ebale bazwa bango maboko na bango eza bomoni moto avimbi bamoko mpona nini namoni so baobeta mutu abombaka elongi je crois nde bao babeta bango banzete banini atia maboko boye okomona position okoki ozwa yango bongo siko okomona ezalaka ti akobeta bango barage oka ata so moto abunda abombaka elongi na ye esiko oyo oyo balimusa yango okomona bapotapota ebimie na nzoto bato mosusu baloba basopele mai ya moto nzoki ezala mai ya moto te eza basinga moko ezala na zamba bachassere bayebi yango soki oke na zamba mai omela eza te bakataka singa wana okomela yango bo bino wana kini bokoyeba yango epenza na filme mo bakati singa ezobimisa mai ebele voilà ok yango wana ndenge bokozwa yango bozwi bakasa bapondu botuti bosangisi na bakisi bopakoli moto wana nzoto ntango bozokata kaka singa wana bozwi mai wana bobandi kosopela motu wana bosopeli ye bosisi kosopela ye directement ekovimbisa ebimisi bapota na ntango ekobimisa ye bapota boke bobwaki na ebale ntango bobwaki na ebale ale famille emoni bazwi bake okunda na ntango baza kokunda bato wana ngai nazalaki secrétaire ojabe apesaki nga mission natala makambo ya bato nyonso bakokufa na ebale na ntango bakobwaki na ebale nasilisi nakolanda bango nakolanda molimo ya moto ebembe ya moto ya place bakundaki premier jour kokunda na buto ya biso tokoya na bande kobimisa bato wana na ntango nakobimisa ye tosala évocation tokobalusa moto wana mbisi ya monene na ntango tokobimisa moto wana mbisi ya monene tozwi peshere moko topesi ye aye atekeli bato soki osombi mbisi ya bongo eya mosunya motu so ole yango owa makila pete ekosala ojare makasi mpe koderange na libumu makasi bana nasambe loko mosakolo alobi eza ya solo nasala voyage ya mai nalia bambisi me naleka libumu oyo mbisa mai po oleki libumu ombisa soki na ndolia bambisi wana oui misusu soki moto aza monene makasi bakozwa loboko ne babalusi yango mbisi bamisapi ya bato bambisi mobiso obengaka bandakala baperiode oyo bandakala ekufa ebele tobanda olesa bato misapi ya bato tozwi misapi ya bato tobalusi yango ndakala bato bazala na besoin neti omoni na fleuve Congo eza na bato oyo bakangi ebale mwende bato bakenda maso eza bamile mosusu maso apo eleka esengi fo bobwaka basikre na mai bosala basacrifice parce que milimo wana eya na baforce nango nde moko ezala periode mbisi ekufa ebele esenga ifo sacrifice ezala ifo opesa banzambe ya mai bopesa yango biloko siko biloko bokopesa bango nde bakozwa bamisapi ya bato bakatikati bamisa yango banini bandakala wana siko na ntango bakomisa bandakala mbisi ekufa ebele mbisi yana ekufi bato basali basacrifice atravers basacrifice yana esali ke bato balia mbisi ebele c'est ça le problème. Merci beaucoup bana Nzambe. Prophète, rappelez le numéro en attendant. Trois questions, deux questions à poser pour te clôturer. Oui, bato balingi babenganga numéro nanga eza plus 243 82 93
50 557 plus 243 82 93 50 557 wana numéro nanga ya WhatsApp. Merci beaucoup. Nous avons deux questions. Nos prophètes. De l'eau commis serviteur de Dieu, Yesu bimission endroit wana yamabe. Est-ce que kuna na monde ya kindoki? Potozaka na kata témoignage ya kindoki. Ozaki marié? Oui. Na deuxième monde na magie to koma. Nazali na mwasi na ngai komone Clarisse to bota pe bana mbale. Bota ba bala Clarisse. Donc ngaza ndena boy ngai na date na nga kufa ngai na kufa 42 na obeto ba bali solali wana ngande na ngana kufa tutu ngabe na zaina adresse mwasi ndako donc sweka ngongeko tout kuna omoni ba mitu ka kutu izao ebele ba former mitu ko utande kuna siko ya bandoki ndeza pass ya bandoki siko za ninde bitenya ba bido bomona ga mwa basani biloko kufi omona revival na bekunde na butu yango nde bongo ka bit nini mitu ka ba succès côté siko ba succès ndi yango nde penze za bizarre bon avatar nango ya mwa ya kindokezani po kolia la nikolia esanya alikolia kuna misuni na ndenga mabeta côté abando siko za succès za mingi kolia ndio kolia ba kuna mingi ka pare kolia penza magie za ina mwa avatar parce que magicien marabu magicien za mokonza ndoki me bandoki po kolia ibu bandoki so ba organiser fête na bango na kacha monde ya sata mumba par mba tonso sata za na bango eza batu moko te ba bi ko organiser makambo ko ba soxi de ba soxi ba bien organiser c'est pas so ba bon c'est loko ba ngo su mo réunion ngo mona mo so ba 4 personnes mbo me ngo so ba ata ba olia ngo so ata ba 4 personnes me ba olia ngo so 3 po moni musunya mutu balia kana na butute meme na moi yana sa attention babiloko ko chila na babiloko na mama wala mango pe na ndunda alambia ngo pe atelo to balena ba donc mwana na nzambe nyoso va kolia il faut ko sambela babiloko oyeba mutu alambo oyeba te c'est ça le problème il faut ko prier parce que même ça ngalo ba monda so ba bazalaka ça o bale musunya mutu te na lapia ngo nzambe bagoza ngasusu 9 6 9 kuto bele nanga pe na lede ya musunya toma musanzambe orata wana oratete na orata so orati yango orate style ba budete makila bato poto banobeta makila bato tuzo misopo mutu boye to ba bude ba gana ba budete azo ebisayo bele sangana kana makila bato nakati ata ya bangulu basela biso bataba na tuna po musu lokwa ba libana mboka même système à sorcellerie na pesa pe na poto bando kikutu bazaki ndo ikoleka biso ba africaine bango monde za bango ba sorcellerie siko ya bango za ndi ya buanya ibele siko biso siko yo monde na abwe difference ko za kana ndoki aza na ville na ndoki azaga na ba province monde soki ndoki moko uchi na province aya ora Kishasa bandoki ya Kishasa siko ba omema ende bopona nini bango kuna bayibi bashime bele bakasa ebele donc esiko tango ya kuna ya pesa formation et puis na websa bana ba pesa formation oui to ya la poto bana po ya ba éviter pour ndeka ba missionnaire parce que magasi we ba formation de formateur oui ndeka pesa ya bo moto sa ba conférence ba pasteur mais pasteur ana te ya kame moko ya pesa bango conférence akoli là tout est-ce que au Canada peut États-Unis ba France ba Canada ndeka kindoki na ndenge kindoki za na facture moto parce que na zangi na sorcellerie na suka ki na sorcellerie internationale siko ndinya ngo bungsanga Canada ne lo pamba moni po mutu akoma transport okaka visa nini te visa te bon visa soko za ni visa zali soko za na style ya sorcellerie ya coutume soit ya national au pesa visa za ka kanyaka ti na peso détete merci beaucoup pour la question sur la photo à répondre rapidement pasteur sorcier bazo kamba pe église mapombwaka et loro nini koza mabe na mutu ake sambela l'église bobi que c'est un prophète c'est un pasteur mais il est sorcier conscient est-ce que okutala pe na bato bon
ngaza wa pasteur ebele ata ni azali na kisanga misuku azabe na kisasa petit lelo na yebi bango ebele omoni bato basagere bato baloba boy soki nga na ke na église pasteur na nga ata aza moto abakisi etali nga te nga ya kosambela nzoko kosi organisation ya pays ezalaki pa ya président nde toaboye to dépend ya président soki alobi lelo kovina ndenge yakisipaka nga ba église na yango moto alobaki président nde alobi bokanga ozomona ya organisation ya foyer ezalaki pa papa soki papa akufi pa mama na église ezalaki pa pasteur balobi prière eza dialogue entre nzambe na moto na tango yo pasteur atie maboko likolo na osambela no aza ndoki na tawa na ya obengelo nani milimo prononcer combat Jésus non sinayebisa oyo eza na magie oyo babengaka yango magie sainte ntango tokokoma na magie okodécouvrir babiloko wana magie sainte okoutilize bible okotanga Jésus mais eza px Christ roi nde wana nde okutana tokopanza siko wana bakabali juif ndenge ebimi wana nde place tokoya kobimisa makambo ebele parce que makambo ezali tokoloba mpona bato balandaka banzembo ya musicien mpo nde tolobaka musicien nzambe wa musicien mokili oyo mpo ebele mpe tomona bango kuna ebele nga na koya koyebisa bato eza na musicien moko na RDC bato babengaka musicien aza pd bamonaka pd awa nzoka histoire eza mobili Rendez-vous
ngai abongwani pete